Équateur Mambenga en général, pays ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongi selibino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Merci journal ya peuple pour la peuple. Merci na fidélité peu confiance sur besoin qu'on continue. Koza nango na journal na binoto fongo la journal oyo ya mokolo ya lundi pour la kosamino ke na 3 jours ya boye ya papa Premier ministre Jean-Michel Samba na qualité na ya coordonnateur ya comité préparatoire ya événement à Sangsaki week-end de l'équipe na primature ba service ya sécurité na dination na pesimino ba détail. Na 3 jours ya arrivé ya souverain pontife premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na qualité na ya coordonnateur ya comité préparatoire ya mobanye na événement oyo asangisaki samedi 28 janvier na bapokwa kuna na cabinet na ya mosala na primature ba service ya sécurité ezalaki question ya ko évaluer ba dispositif oyo batie na place pour na sécurité ya souverain pontife pe ba million ya ba Congolais oyo bako se déplacer pour na koyamba pe ko assister ba service religieux oyo eza prévu na marge ya mobange na événement oyo ezalaki pe question ya ko aborder na ba remarque pe ba observation oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki kuna na ba site oyo esengeli pour na koyamba pape tomoni bongo na ndolo pe na stade de martyr. Pas de panique. Commune ya Gombe et kozala fermeté pour la circulation. Wana ezali ba fausse rumeur. Ndenge ministre ya communication pe média Patrick Mouyaya atalisi bosengeli ko noter que pape akoya na République démocratique du Congo sur invitation ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akoyamba ye comme chef de l'État ya Vatican nanu pe chef suprême ya Église catholique. Na sonso ke président ya commission électorale nationale indépendante Senina Mukuse mwana mboka Denika Dimazas ko séjourner kuna na Kolwezi chef le ya province ya Lualaba na cadre ya opération identification pe enrôlement deuxième ère. Stéphane Skande ba détail. Président ya Seni Denis Kadima aniataki mabele ya Kolwezi chef lieu ya province ya Lualaba nyonso ezalaki na cadre ya opération ya identification pe enrôlement ya deuxième ère ayambamaki kitoko kaka ndenge bozali komona na bilili pe ya gouverneur ya province Fifi Masuka but ya tournée oyo président Denis Kadima azali kosala ezali bongo pona ko se rassurer nano na ba aspect sécuritaire koyeba soki la police bazali partout esika ba centre ezali choisi koyeba pe lisusu soki ba koki ko déployer ba matériel pe ba personnel na ba centre na bango nyonso talatina biyan o nyonso akokaki kozwa yango kaka ba réponse na monoko ya gouverneur akendaki kosolola na ba personnel ya Seni Lualaba alingaki ayeba ye moko pe a se rassurer mosala ezali kolekala ndenge nini sur terrain azwaki lisusu direction ya ba centre epa wapi mosala ezali kosalema kaka ndenge bozali komona na bilili président Kadima abimaki bongo très satisfait ndenge azalaki kotala maîtrise ya technologie et pas ya ba personnel. Autorité morale ya parti politique LGD sénateur Augustin Matata Ponyo asalaki matinée politique week-end de l'équipe kuna na showbiz bolanda explication elongo na Nadine Asona betaki bongo masolo etali enrôlement.
showbiz na commune ya Gombe ne eservaki de cadre pour na mobange na matinée politique oyo président national ya parti politique leadership et gouvernance pour le développement le sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon a animaki bosimbake ba militant pe ba cadre ya LGD ba yaki vraiment ebele ba utaki bisika na ba fédération nyonso ya Kinshasa pona koyoka numéro 1 ya parti pe visionnaire na bango le premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo Mapon bakiselaka ye l'incarnation de la sagesse la race de génie oyo bongo na ye emesana kosala lokola montre tango nyonso ba initiative pe ba innovation wana nde mosala na ye na sima ya introduction ya secrétaire général ya parti LGD Franklin Chamala oyo azwaki maloba pona kotalisa importance ya milulu na mbala moko ye moko la race de génie Augustin Matata Ponyo Mapon président national militant ya LGD pe na population congolaise nyonso surtout ba jeune ba s'enrôler massivement pona ko voter bato oyo ba komema Congo na développement Congo etambola pe bamboka misusu ndenge etambolaka pamba te soki ba voter bato oyo baza compétente mboka ekotikala kaka esika moko nde aklotiraki na kosenga na ba autorité ba permettre na population ba pesa yeton ya ko s'enrôler même na Ituri to na Nord Kivu message ya président national ya LGD ezalaki vraiment compris potango nyonso azalaki koloba population babandaki kobetela ye maboko LGD etalisi vraiment que ezali parti ya réflexion. Cérémonie, il y a échange de vœux et longo na bureau politique pe organe de base nyonso ya palu na bokambemi ya secrétaire général Willy Makiashi et Selemaki mokola dimanche 29 janvier dans Sainte ya Tata Raphaël pour la première rue Lumete Michael Brice Toto apesi binoba détail. Ezalaki nde na convocation secrétaire général pe chef du parti ya palu le professeur Willy Makiashi nde mobange na milulu oyo échange de vœux et salemaki avec un pacte pe idéologie ba militant ba indisaki cadre choisi Tata Raphaël na première rue Lumete milulu ezalaki ya kafu na nenga kosakana te et longo na ba organe de base nyonso ya palu ba chef de cellule ba chef de cercle ba secrétaire provinciaux pe bongo na bongo ba présenter ki ba mandataire nyonso ya parti Kobandan Excellence, Didier Mazenga Mukanzu, ministre intégration régionale pe francophonie, premier secrétaire général adjoint ya Palou, pe ba mandataire Misusu, Sima ba présenté qui pe, ba responsable ba province, et longo na ba animateur ya ba différentes sritu ya Palou, et bongote mouye moko le professeur général pe chef du parti, le professeur Willy Makiashi azwa ki maloba, a sengaki 1 minute de silence, pour na bandeko bakufi na Est pe na Kwamut, Sima alobelaki participation, pe victoire ya kosakana te ya Palou na ba élection ezali koya. Dans le même contexte, la direction politique du parti invite tous les candidats potentiels à se préparer individuellement au fin d'un résultat efficient. A réitéré que le soutien ya parti politique Palou et pas ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na présidentielle. L'espoir est là par la présence du Palou dans l'union sacrée de la nation, à qui le Palou réitère les soutiens de sa réélection à la prochaine présidentielle de 2020. Simba que quelques heures avant Milulu Oyo, réunion ya bureau politique et salemaki avec un pacte kosakanate, wape pa ba décision et kuba ya parti Zouamaka. Ah oui, ton lo balisusu nini force de frappe ya Palou eza komonana kasi tata wana kuna et si ya lala animba azue botu kibi Tobeta kaka masolo échange de vœux pour la que parti politique Rassemblement pour une nouvelle société
RNS na mokuse bango pe basalaki échange de vœux na espace Kemeli kuna na commune ya Limete. Témoin événement Christian Kengebeni. Tomboli bino nyonso tu mobu molamu pona mula ya Namalobanaye, vice-président Raphaël Mbouyi, des partis politiques qui Rassemblement pour une nouvelle société RNS Namokuse balance qui va hostilité na bango pour na année 2023. Mais avant wana baleka qui na échange de vœux, c'est-à-dire moment moko ya ko partager, surtout que année 2022 ezala qui positive pour na bango nyonso na kozala toujours na front topé na terrain pour na kobundela peuple pe ko soutenir misale à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longo na action nyonso ya gouvernement. RNS parti cher ya mwana mboka professeur Mbouyi Kalala à la fiole ndeba ponaki espace Kemeli na commune ya Limete po na kosangisa ba cadre pe ba au cadre nyonso ya parti politique na bango nyonso ebandaki na mo ya bienvenue ya secrétaire général Giscard Lula nde na sima vice président Raphaël Mbouyi azwaki maloba po na ko souhaiter année malamu na bato nyonso apesaki historique ya parti politique RNS oyo esalema depuis 1996 na ba effort nyonso ya professeur Mbouyi Kalala à la fiole message ezalaki capté 5 sur 5 na sima secrétaire général Giscard Lula a présenté ki ba cadre pe ba au cadre nyonso bazalaki présent et pa ya vice président Raphaël Mbouyi na micro ya Info Lingala secrétaire général alobaki Mbouyi. RNS est décidé en l'année 2023 de aligner ma candidat dans les législations nationales et provinciales et dans les élections urbaines locales. Pour Nayango, tout tombeli bango musala malamu, il y a sensibilisation, il y a s'imposer et s'affirmer na terrain, ko lobela na baye bako voter bango, que politique oyo biso tozali ko luka na RNS, ezali politique oyo et ko kotsa mboka na kimia, biso tozali ko soutenir na RNS mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo poto pesa ye majorité na parlement na mbula o ona kosangisa utile pe agréable boye bake kolia pe komela ezalaki au rendez-vous pambate échange de vœux ezalaka moment ya partage pe ya esengo. Rassemblement RNS nouvelle société RNS organisée nous transformerons la société. Tobeta bongo masolo et enrôlement Madame Pondi Moussi Émilie cadre ya parti politique MCS ya Laurent Batumona akendaki komikoleleki ko remplir devoir civique na école Mokenge dikula na commune ya Lemba. Reportage. Lokola citoyen congolais nyonso ye alingaki ko remplir devoir civique na ye nani Madame Pondi Moussi Émilie bana ya mo amba ba surnommé ye Pondu ya Lopango po ye aza véritable mwana ya mo amba lemba mabele na ye asalaka ba activité na ye awa atake azonga kaka pona intérêt ya bandeko na ye balingaki kotika ye akende ko remplir devoir civique na ye moko te bango wana Madame Émilie Pondi Moussi na bandeko pe population na ye ya mwamba nzela loyembo animation ti école Mokengeli awa na commune ya Lemba. Madame Émilie Pondi Moussi akoti na kati ya remplir ba formalité na ye nyonso ti azwi carte de lecteur na ye tango abimaki akokaki kokanga motema te boyoka communication na ye. Pour accompagner pour carte de lecteur. Donc la petite merci Mingi, c'était un grand moment de joie. La zone 5 appelle la Bino Oyotikali. Bosimba ke Madame Pondi Moussi Émilie aza membre ya parti politique Mouvement de Solidarité et du Changement ya Laurent Batumona Diatabaou. Vrai natif ya Lemba mabele na ye alingi bonheur ya bana ya Moamba koba bakobosa na yote. Secrétaire général en charge du processus électoral et autre vision du Congo avec David Kouzi Mabele akendaki kosarole week-end et l'équipe na commune ya Lingwala accompagné na Batu Ebele. Reportage héritier Mapinde.
nyonso ebandaki na siège ya AVC Lingwala. Autre vision du Congo, parti cher ya autorité morale maître Didier Boudimbo. Des populations pe ba base na ye bayaki ebele ezali ya nani David Kuzi ya mabele azalaki accompagné na foule moko ya bato na ndenge ya kosakana te banzela nzela nyonso na commune ya Lingwala ezalaki matata fanfare ezali kobeta mabina loyembo au rendez-vous po na kotalisa ke David Kuzi ya mabele azali vraiment populaire ndenge kaka bino moko bozali komona bilili avenue des Huileries pe ba avenue ya ndenge na commune ya Lingwala e yambaki bato na ndenge ya kosakana te boye tango bakomaki na école babengi collège Saint-Jean-Marie Musei epai wapi ye asanrolaki David Kuzi ya mabele ayambamaki na équipe ya commission électorale nationale indépendante na sima ya ko remplir quelques formalités mbala moko azwaki carte de lecteur na ye abimaki pe apresentaki yango na ba base nyonso ba accompagnaki jeunesse mobimba balanda exemple na ngai ya ko s'enrôler parce que à travers ya carte oyo yango tokokena ba élection poto pona ba konzi na biso ya sika ba oyo bakokota na ba institution pona tina ya mboka na biso surtout que biso tozali autre vision du Congo tozali wana pona mokonzi ya mboka tozosala manso pona kopesa mokonzi ya mboka majorité écrasante AVC bana ya Didier Boudimbo. Geste ya secrétaire national en charge ya processus électoral ya AVC David Kuzi ya mabele asali ezali kotalisa ke ba base na yepe balanda ba s'enrôler massivement pona AVC azwa ba député ebele et puis deuxième mandat ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezala ya sir. Oyo amoni kazali mwana ya Boudimbo ya solo oyo alingi parti na ye aya ko contribuer Antoine Chako, coordonnateur ya Lukunga pona compte ya parti politique Force Politique Unie FPU na mokuse akendaki ko s'enrôler mokola samedi 28 janvier na école Kuntwala na Mbinza Ipen héritier wa Pindemi Ganting ba peti bino ba détail. Commune ya Ngalima eyindaki weekend eleki na ndenge ya kosakana te. Antoine Chako oyo azali coordonnateur ya district ya Lukunga pona compte ya parti politique Force Politique Unie FPU na mokuse azwaki commune ya Ngalima vraiment analene ezali bongo enrôlement na ye epai wapi base ba accompagnaki ye ko banda na résidence na ye ba grande avenue nyonso ya commune ya Ngalima ezalaki ya koyinda bino moko bozali komona ba commune ba banderole moteur pe azali mutu Antoine Chako azali bongo moteur ba moteur nyonso batikaki ete ba accompagnaki ye pona komema eti na enrôlement ndenge kaka bino moko bozali komona boyelo kito ya ba moteur eningisaki Ngaliema na ndenge ya kosakana te boye tango akomaki na Ipen ba moteur oyo tobengaka bawewa basepelaki komema ye na Chipoi ti esika akendaki kosenrôler na école Kuntwala na Ipen kuna na commune ya Ngaliema. Antoine Chako moko ya ba cadre ya FPI a remplissaki quelques formalités azwaki carte de lecteur na ye na esengo ya base nyonso ba accompagnaki na sengi na mutu nyonso congolais nyonso kinois nyonso azwa carte de lecteur na ye pona ko changer classe politique et puis kopona mingi na élection oyo ezoya ba jeune pona kusunga mukozi ya mboka Félix Tshisekedi akoka kosala musala ndenge elongo bani na sima ya remplir devoir civique na ye ba montar balobi motar pe azali mutu ba accompagnaki lisusu na ba avenue minene ya Ngaliema kino na Ipen epai wapi alansaki message moko epai ya ba montar oyo tobengaka bawewa pona koloba na bango ke bango nyonso esengeli ba se prendre en charge motar pe azali moto asengaki na bango pe ba s'enrôler massivement. Na cadre ya 30 ans la société aviation CAO est composé bongo na plus de 95% ya ba congolais folingala emeko présenter bino ba cadre pe ba dirigeant oyo ba kambaka bongo compagnie africaine d'aviation. CAA spécialiste à Congo profond. Créé depuis 1990, le lot a totalisé 30 ans de service à RDC, pays à peuple congolais.
95% ya baagent ya CAA bazali bongo bacongolais ya poso, bacongolais ya makila mpe bacongolais ya nzoto, c'est-à-dire bacongolais à 100%. 99% ya badirecteur mpe ya bacadre ya société oyo bazali bongo bacongolais. Na yango CAA azali véritable locomotive na secteur ya aviation ya RDC pour apesi valeur pe chance na bacongolais oyo bazali bongo mingi na bango formé na CAA. Esengeli boye bake majorité ya badirecteur oyo to 99% na badirecteur oyo babandi carrière na bango na CAA lokola ba agent simple pe lelo bazali bongo badirecteur pe bacadre oyo bazali kosala fierté ya société oyo. Na occasion ya 30 ans ya existence ya CAA tokotalisa bino quelques directeurs pe ba-agents oyo bazali na CAA depuis création nango to bakoti na CAA quelques années après création nango. Esenge boyeba que CAA ezali bongo spécialiste ya Congo profond. Bolanda bango, boyoka bango pour comprendre que CAA ezali bongo société ya mboka dirigée na bana mboka. Kombo na ngai Richard Chinyama na zali na CA depuis 2001. Kobadala ngai ya CA nazalaki na département ya cargo, responsabilité na ngai alaki coordonnateur ya service fret. Lelo nazali directeur des opérations au sol. Et na o etali direction na ngai tozali na responsabilité à consommer contrat commercial azui na passager. C'est-à-dire que billet to pesaka na passager, ils ont engagement. Une fois que commercial a sali musala na ya koteka billet, passager wana akuya ne parabiso na mukolo yo sengelaki biso tokotia na pepo na bagage na ye tomemi ye na point A tino na point B tout en rassurer que bagage na ye pe komi na ndenge sengeli na département ya biso toza effectivement lokola plate tournante pour travailler avec la synergie dans le département mingi finance, technique, commercial, sécurité, qualité. Nango pour na voler salema et sengaka to veiller na ba aspect nyonso wana. Ya liboso ko eba ko ponana no sous-traitant esengeli. Ya mi balé faut ko eba ko préparer selon besoin commercial pepo kobongisa pepo wana donc pepo tango tozo yango na technique il faut qu'on nettoyer yango kosukola yango na ndenge esengeli na norme et procédure sima kosukola yango il faut ko lukela yango carburant il faut kozwa na kosala mwa kozana kenge na prévision selon destination puisque mboka na biso na ba réalité belé na bisika mususu carburant ezali na destination mususu ezate donc tozana charge ya couvrir que vol wana salema ndenge sengeli ba femme remède na bokambo ya madame Rebecca Muke Mungende basala ki échange de vœux mokola dimanche 29 janvier Igor Tingi Francis Kanzaloko kabazaki na compte infolinga Ane esili mosusu ebandi ba perspective ezali ebele pour l'avenir ya association après kouta na États-Unis d'Amérique pe bamboka mosusu esiko wapi plateforme femme remède ezali maman Rebecca Muke Mungende présidente ya femme remède mwasi oyo azana vision ya kitoko pona o etali social pe spiritualité asangisaki lisusu ba maman ya République démocratique du Congo ezalaki tour na bango pona kosala échange de vœux cérémonie elekalaki kitoko kaka ndenge bozali komona na bilili awa na avenue grand séminaire na Kitambo ba vœux ba discours ba témoignage ya ndenge na ndenge oyo ba maman bapesaki kaka ndenge cérémonie ya échange de vœux ezalaka
tour ya échange de cadeaux bamisusu bazwi bamaputa basak bambongo mapapa pe biloko ya ndenge na ndenge. Madame Rebecca Muke, présidente ya Femme Remède ya mokili mobimba bango na plateforme de remède basungaka basi po bakende liboso. Na micro ya Info Lingala alakisaki esengo na ye. Femme Remède ya vision moko makasi ozomona ke totie date ya kosoutenir pays na biso mpe akopesa mbongo mpona FARDC na biso. Donc ezaka plateforme moko eza à caractère social, spirituel, à caractère ya makambo ebele oyo esalaki mwasi il faut appeler ça un plus tolobaka te tolobaka mpe tosaka po toza réellement baremède. Eh oui, échange de vœux oyo ezalaki vraiment kitoko. Ba Femme Remède bazalaki bongo accompagné na balongani na bango oyo balingaki ko vivre expérience kolia komela ezalaki bongo au rendez-vous. Nanga mususu mwana mboka Victor Bosoku, coordonnateur ya plateforme état de droit asangisaki weekend eleki na Mbinza Pigeon ba fédéraux ya Tchangu pe ba adjoint na bango pona ko préparer enrôlement ya Victor Bosoku. Edi Mbani ya pesibino ba président. 3 points nde ezalaki na ordre du jour ya bokutani oyo ya plateforme état de droit oyo ekamamaka epai na ye moko mwana mboka Victor Bosoku ekaka bakiselaka ye l'homme de NON veut dire non. Réunion oyo esangisaki bafédéraux nyonso ya Tchangu na ba adjoint na bango tomonaki bongo ya Maluku ya Masina ya Ntsele ya Kimbantseke pe ya Ndili. Point ya liboso ezalaki ndenge Victor Bosoku le coordonnateur annonçaki na base na ye ndenge azongeli ba activité na ye sur le plan politique. Deuxième point ezalaki bongo préparatif ya enrôlement na ye oyo akosala yango semaine prochaine. Troisième point nde ezalaki boye ya papi epai wapi Victor Bosoku asengi na babase na ye ya état de droit bakende koyamba ye ebele lokola plateforme na bango ezalaka wana pona ko soutenir ba action ya chef de l'état comme pape aza invité ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde asengi na bango bakende koyamba ye ebele na luyalu nyonso. Tobandi na Tchangu, pourquoi? Parce que Tchangu ezali bongo 5 communes oyo ezako yamba invité d'honneur na biso Pape François oyo azokita na aéroport international yango to mobiliser bango pote bato bazala lisusu ebele ya koyamba invité oyo azali invité ya chef de l'état o biso tozali na kati ya plateforme état de droit ya ko soutenir vision ya mokonzi toyebisi bato ya plateforme état de droit base préparer bazwa ba carte pona mabongisi oyo eza koya et bango nyonso to bazwa ba carte pona to réélire les choses pona to pesa deuxième mandat na président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Bana ya Tchangu elongo na coordonnateur na bango Victor Bosoku balobi batu nyonso ya kala balobi na 2023 oyo na ba élection NON tozongela muke masolo ya enrôlement mwana mboka Jamal Ukenda akendaki ko s'enrôler weekend leki kuna na EP1 Lukunga Nangalema Nadina Sona Fabrice Lundombi reportage. Weekend eleki Ngalema eninganaki moto babengaka soso ya mboka Jamal Ukenda aningisaki mabele na ndenge ya kosakana te nyonso ebandaki nanu na adhésion na ye na parti babengi Union pour un Congo émergent ya présidente Chantal Mawaso kuna na siège ya parti ezalaki esengo makasi komona ke parti politique Union pour un Congo émergent ba enregistré adhésion moko ya makasi ba pesaki ba insigne ya parti lokola ba drapeau ba écharpe pe bongo na bongo na sima ya ko signer fiche d'adhésion après ezalaki carnaval ya kafukafu na banzela minene ya Binza Ozone ti na mama yemo ambiance ezalaki vraiment totale
ndenge kaka bozali komona na bilili base ya soso ya mboka Jamal Ukenda ba accompagnaki ye tina EP4 Lukunga esika wapi Jamal Ukenda azwaki carte de lecteur na ye na sima ya corrompre ba formalité nyonso nde na bobimi na ye alobaki boye na micro ya Info Lingala ndenge moni na sengi na ba habitant nyonso ya Ngalema bango pe ba se soucier ne loko oyo mutu nyonso aya asangole azwa carte na ye pona mapona ngana za mwana Ngalema kolela pe koseka ya Ngalema na yebi yango ndenge batu nyonso bayebi pona za mopaya te nazo répéter bien na mibenga kansusu abwala pona za soso ya mboka na babita nyonso ya Ngalema bapesanga confiance ba soutenir ngai po ngai naza déterminé na okena ndako na munene. Mobilisation ya Jamal Ukenda ndenge aningisaki Ngalema weekend eleki eza vraiment kolakisake azali soso ya mboka. Toza na communiqué nécrologique pour la lecture na Ba famille Bumba, évêque de Nilesi, famille Kanka Chibwabwa, Mama Tina Lesi, communauté Bakwangandu, Peba na nyonso ya famille Bumba, bazana mawa ya kuebisa na bandeko baninga pe baeba na bango nyonso, liwa ya mama na bango, belle-mère, sœur pe grand-mère, na kombo ya mama Julienne Kapinga Mwakwamba, ye akufaki depuis mardi 17 janvier oyo eleki na sima ya bokono ya tango molai. Bosimba ke programme ya matanga ezali boyi. Lundi 30 janvier, veillée mortuaire ekosalema na salle cristal ya foire internationale ya Kinshasa na chapiteau kuna bakokota na première porte ya Fikine. Mokolo ya mardi 31 janvier 2023 na ngonga ya 9h, recueillement ekosalema na morgue ya hôpital ya cinquantenaire. Pe enterrement ekosalema le même mardi 31 janvier na cimetière ya nécropole 3 de l'éternité. En attendant, matanga ezali kosalema na avenue Erosi numéro 43 quartier Météo na commune ya Ngalema. Tika ete sango oyo ekomela bato nyonso baebaka mama Julienne Kapinga Mwakwamba. Communiqué ezali signé epai ya mama Tina Lesi oyo azali fille biologique ya Mowei. Bozalaki ebele pona kolanda Info Lingala journal ya peuple pona peuple. Rendez-vous tukutani bongo mokolo lobby. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda futuka na kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.